Ngolo basiko nani? Kala lingina lo star mboka. Moi sina moko bo ex. Kombo nani? Hein? Mikolo ba ex ba tomboki. Yo ba vérité. Ah, tika buzobe. Donc abeda sho benga kyo, abeda sho benga kyo, abiso yaka. Omona nga muke? Abeda sho benga kyo. Omona nga muke? Nazala nanga coup pour langa, nazala 5e, 6e femme et ça langa bien, pas de contrôlation, pas de contrôle. Je suis à l'aise, je fais ma vie tranquille. Sika. Pour soi-disant ba ministère bazora ba étoile, soi-disant. Ba ministère ba sala la ba étoile, mais comme si yo linga étoile no ezala kaka. Conseil à Fabrigaz. Conseil à Fabrigaz, mais c'est tranquille, master pesa na conseil. Non 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 non. Niki nan. Oui, ben nikite. Liberté de choix tena émission no. Non, le bon une fois na journée pour na battre la taille. Taille on a salé la ngo pour na mibali balinganga. Libumuté taille normale. Comprendre. Grâce à la comme ça la cause te bon faire gagner na cause non la vérité faire gagner moto na ngati. To beba non la vérité. Pourquoi qu'on la nga vérité te? Faire gagner le bina. To suka ni wapi? Po chiba be to beta kitna yamba kiyo. Na tuna kiyo chiba o bo suka ni wapi? O telibala. Fallait que ta koma ki avant nga webinga zaka mutabareta. Eza makamba kala fallait que ta koma avant. Association va ex ngande leader na bango. Yo leader ba ex ba wilo toka mais na tunya beda chou ko cité on ko cité ba aventure ah Rotano tel ozana ba wilo toka mais na tunya beda chou ko cité on ko cité ba aventure ah Rotano tel na peut faire gagner nga mo ta présenter nga faire gagner de fali mo ta présenter nga faire gagner moi je connais pas na yeba ke faire gagner te na zo tanga ba comme na lo bana e ça métier ko bima na biso ba misente nanga pe na miti na kati concernant un peu ce pour qu'il voilà c'était l'internet to 6 minutes to luka grâce mbizi la Cercy na ville na place toza en senet moment to mi ko de kortike na ye to yamba moi kala merci ba tout la biso merci ba maman ba soutenir biso ba sœur ba linga biso ba frère ba tonto ba soutenir biso makasi na ba tonto ba linga biso musana biso sala oyo to yego bino grâce mbizi la Cercy ye souvent to yamba trop aza parmi les 5 personnes to yamba to sala chaîne osika donc grâce mbizi azamoko atikara biso te biso to tikara été ça fait longtemps to yamba moi kala to bulai to ya to luka to ba benfo na ye été yango to za musique ni to rozwana été bien to za bo 10 décembre donc merci na dédié émission o et pas Evan Tumba na kati en vex grand prêtre montaleki azate na dédié émission et pas vinanga bigantsumbu na dédié émission et pas ya Kelly Tsumbu OGF de Paris na dédié émission et pas ya Patrick Meka ombre jaune merci pour tout grand frère Patrick Meka ombre jaune motema bobette baboté et puis Cyril Kina Fumu Kimbangu Moskino t'appartient na dédié une émission va venanga et puis pourquoi pas il y a Trésor Ngando pourquoi pas Chinois de Kin Parigo Rife Malenga Parigo batazemo belé équipe de France bosenga grâce mise ndeni mige ma grâce mise mo kala dona yebi une émission votre équipe de France et puis pourquoi pas douve moyeni ba collection Kelly Tsumbu OGF de Paris vienanga event tumana na vex une fois de plus Kelly Tsumbu Bigan Tsumbu batunanga donc ça dit souka na plaisir Amédée Iloko Amédée Iloko venez biso Amédée Iloko na ville 9 Saint-Georges notre PCMO tena salon Amédée salon Amédée boss wana veut dire il y a déjà que visiter pavillon avec Motaliboso na benga ki na bivien na comme maman mais pas à côté pour passe pas na ye na yo 5 minutes donc na pesa Amédée Iloko na ville 9 Saint-Georges to PC ba mbote na moi sina na pesa bango na mère na biso na salon pe à ville 9 Saint-Georges ba quoi faire tout bon ba sala air momi gagner mangela quoi to pesi bino mbote ba tout bolon na biso musika maman Philbertine Samba Daniel Biongo Sola patron de taxi solongo suma mutuka oluwe maramutu contacter biso maman Philbertine Samba moi si docteur Samba mituka basala rapé mutuka pe o ningo oluwe y a pas de problème contacter Camille Gagné m'a veut dire ya zara pembeni ya manager Daniel veut dire société kitoko donc voilà maman Philbertine Samba moi si docteur Samba na kati ya Londres te pesi bino mbote ba tout bon na biso na Londres grâce mi ça va nana ketchup mami ba fana grâce mi ça va. Ça va très bien. Tu vois, moi, la ba goûter zo solo là, na makolo ba Versace, to bois ki ba Versace. To simbi ba saka ba goûter malgré ko zonga brisque. Ko zonga na le pango la ngati. To na jardin, si malanga parking, voiture ya ngoti. Donc voiture na to na si ma voiture na. Donc c'est que makambe a bien. Moi naza française, na passeport rouge lokola Daniel manager nanga. Donc match a bien mukanda, voiture, yango na sima lo pango vwando, ne yimo lo ba vwando. Et ça l'on dit bien succès na ye munene tadi na ye munene yo lo bilanga ola ta t-shirt
na baksa t-shirt likolo. Non, pour un respect, moi, tu aussi ça moi de la femme. Non, tu aussi vider moi de la femme. Tu comptes avril lelo. Moi, respect, bika ba maman, ba tatouage, j'ai mon anaboy. Poisson d'avril yango. Tout ça le 1er avril. Poisson d'avril boyende. Mais genga la star. Star qui para te décembre, qui para papa te, maman te, qui para mars te, qui para pas moi de la femme te. Et qui para moto moka wile toka ici le. Mikolo bobongisi na wile toka. Na ebiso bolingo wapi. Oh, bolingo be bobongisi ka moi relation. Songi kaka ya na comme millionnaire. Ah. Mais millionnaire, il faut changer de voiture, ça, amis. Question a bien obtenu. Obtenu question a bien. On a répondu. On a répondu. Ça a internet beaucoup plus. Maintenant, Daniel manager n'a pas Abakar. Ba Audi TT a été Abakar. Nous surtout sortons lingi au contact quand tu chaka numéro nae ya téléphone. Ba changer la voiture ce qui voiture confiant, on est d'accord. Nga ba voiture tout na kumba na nga kukumba ba voiture makasi ba Audi ba Biempo et Umelaka. Vous comprenez? Mais d'ailleurs, si la voiture est coufite, nga la linga voiture, nga ça na teka ngonde ou bien na changer pour na kabila moto. Ba frère na touché 5 frères na poto. Arjes Mbizi, Morel Mbizi, Brave Mbizi, Dylan Mbizi, Harvey Mbizi, bango tous 5 bana ba voiture na kabila ngona Rachel anani bébé. Non, pas ça on a. Il faut écouffer après na changer. Mais ko banga te parce que ya wile toka le be descendre pour minde to sur la bo azana kin. Akuta na wera, akuta ni na kis ndora grâce nanga. Na coaché Kisndora bakuta na ya wule toka as Kisndora na otanga kombo na ye la caméra voilà azuma et pas colo so comprendre donc ba wera bazaki déjà kuna presse na pese mbote ba sanga donc match a bien boss oya na avril oya Paris azoya voiture que change mais so oya Paris au kutense na pavillon ngala so mi pavillon ah tout sur la vérité attends sur la vérité tika mambo lokuta problème na yonde tika mambo ya lokuta mais tika ngala solo ko ngamu na solo toyo bat ba yebi déjà vie na yo tika kana loba vie na nga meke voilà na lo bien ko changer voiture na ko changer peu voiture par exemple à 2000 €, na changer voiture est-ce que yebi anniversaire moi na ngeza na juin donc on va dire dans 2 mois oui faut na za combien au moins na 15 000 € pour na organiser anniversaire moi na ko changer voiture ya problème te na sombi pavillon na l'habitat na zo ki pavillon na ngai ta na zo ki yango ezaki inachevé na zui bato baba nola pendant une semaine na boko la bato na kati ndako na ndako na nga la fanda na Paris on comprend non ba sali ba travaux pendant une semaine accéléré il faut à la bosse na côté plombier na l'autre la ndako na na sali cuisine na sali biloko no tout eza na ndako na ngeza sika eloko kalezata sauf télé obi combien na dépenser pour na innover ndako bato batonga kalokola ba ami d'achat ba yebi ko tonga ndako ya ko innover. Elle qui voiture c'est le nako sonne peut voiture à 2000 € na solo plaisir ça ni na bi pona ngana fana na pavillon obi combien na BBC nako so pe na somi même range na mbongo na BBC kana pavillon o biloko tout na chambre moi na cuisine na salon tout ya sika ba fauteuil à cuire masa mtoto pesa canapé kaka moko kaka omola canapé à 1800 € et masa mkongo moi na ngakuta koma erase kana canapé ronde erase to fandi boy na vivre na vie ya bourgeois jardin yango voiture yango wana na sima la ngati na vivre la vie manage na te koseka te to sur la vie na bi na vivre mabe manage na vivre mabe oui tonton moko je moko non solo na tonton moko Elvis Frank Matuda na pese mboko 3 fois l'homme na solo ne je moko na bi ndeza boy fona cha piscine pa nanga na avril parce que ba moye banja la bi nanga na bi eloko moko kaka ezangi na cha piscine pa nanga po na mwana na ngai mais ezo sala ngai souci na ngina cha ko kutu même siko mais non linga kaka faut essayer d'avoir un bon belé mais faut na côte sango albi nga mais yo bonga déjà yo osa déjà mota bien yo bonga tala yo alobi nga tala yo fana na pavillon papa bato ba fana na immeuble ba charge za moins bato ba fana na pavillon papa courant eza cher to tika kimotema mabe ba charge eza cher nga na bonga déjà mige nini so sanga nga cela minute cela na tuno question minute nini eza nginga voiture mukanda ndako mwana nana succès parce que na succès te ngolo ko ngakuna te ngoya ko changa micro te nini esangi nga minito te na tuna question na to za ba collègue pe moi mobile nini esangi mwana mobile yo tufani pe mena ngani oza mobile te mobile na yo moko mwana mobile donc mobile o ndio toka za mobile no mais yo
oloba bana mibali mobali na yo penda obola mukani na tongo penda monde na bi fo la muka penda mobali na yo na tongo nenge Eva Tumba ala muka na mère nenge Bigantsumbu ala muka na mère ozomona nenge ve nga Yves Mpela na kata bondi ala muka na mwasi na tongo bonjour chérie fo yo kape munoko sola munoko mobali ya tongo yo zala ngote mais otuninga loko ni zo zanga tala te pot botala biso bango yo tuni biso na peso téléphone na ngai o piqué crisiko te na lobi na peso WhatsApp na o iPhone yo tuninga loko zo zanga to swana te eloko ni zo zanga yo na biso mobali oyoka munoko solo oyoka sola munoko na mobali sola munoko mobali na tongo oyoka na peso uza WhatsApp na ngai otaba mibali wana pasa mibali Kastaba ajo komi na 33 ans d'âge yo beta masolo mibali na WhatsApp do luka mobali na yo mobali na yo moko oyo na tongo soko la muki oki sola munoko mobali nde baninga bayoka koma la pavio mi mibali ba olandanga na lobi na zo WhatsApp nanga oboya ngo pwani yo be mibali ba olandanga mike na bonga na millionnaire na nyoso bébé toka avec force tozongi batindi biso 15 000 euros tosali propagande tokangi restaurant tofuti bato ba 100 tala image na YouTube grâce à Willy Toka motasa na mbongo aza akozanga OK nanga ngolikolo tozonga minute manager nanga lobby makamba mibali ezokende makambo ya vie privée no ezokende trop ke musala dosé musala ekende ba vie privée no ekitana se musala sikoni yo sala actuellement musani oyo sala grâce mise musique to chroniqueuse ngana chroniqueuse te naza chroniqueuse babenga ngo chroniquer net nasali propagande papa sasu bapesa nga mbongo langa naza chroniqueuse demandée osali propagande ça soit que congolaise à Brazza bien osali congolais propagande état que star mais nasali propagande étant que naza na succès balobi moto osala propagande bablobi foka yo grâce nasali na travaillé par rapport à Willy Toka et là ça la propagande à Sassou ngam na sa na place à Willy Toka voilà moi qui bat na YouTube balata ki bat t-shirt siko yana oloba actuellement musani osala musala nini oyo osala avril dans 2 semaines on na studio nzembe bi mavant été promettait biso OK te na prometa ki na loba OK kin obisenga OK kin OK ne kin kala mingi te da dem yo a promesse voyage no ezalaka na OK kin da 2 mois 6 mois bon non to bona poche Dubaï mais bato va voyager ma quoi c'est ni bato va voyager papa na kin oyebi te que confinement ça na kin bien sûr mais toi ça bato va voyager non na kin na confinement nga mobali nanga aza entre kin Pointe-Noire Brazza Paris wana mobali sika te ça émission yo côté mobali tant yo côté mobali il faut ça la question to sola toi tranquille toi Mikolo mais tes trucs mais je suis là pour te contredire bien sûr pour tout pour la mission va fanatique on va comprendre vanda na yo vanda oza kana bimaka na kwa déjà pisna mindele na banwindo pona naza de catégorie mindele na mwindo tayo mindele na mwindo motazanga libumu motazanga libumu mosa swag boy akoza mobali mais mobali ngo siko promettait biso ozobala na lobby bona to 6 années non olobela biso obala émission suka na sala non dernière émission tikanga distraction na lobby boy mobali nanga yo mobali nanga oyebi ete tikanga metanga na loba yo bi mobali nanga te donc mobali nanga aza entre Brazza Kinshasa Pointe-Noire Paris felena kende Kinshasa voilà aza kana ceinture kaka ya Willy Toka ego ça fait ça voilà Willy Toka marié faut moi respect mobala batu vraiment mobala batu moni jime pia na yemba batu takatolo te na mobali ya batu luka ya yo okozala na pamba mama yo mona star aza première femme ebele ba première femme changela misato o baza première femme natangelo de moko moi si natangelo congolaise ponga na congolaise maman Miliabel mobane na toke mama chala mwana boni busoba ko chala Miliabel mobane nani toke no pays mobane to yeba kaiti chala mwana ko okosa na chala mwana sane aza première dame chala mwana après nani sos na lobi tanga na 3 star sera na biso mami lela Mami le rasta mama mami lela ni
Eh, contrôler. Ah, mais oui, Aza star. Aza reconnu. Aza reconnu. Non, non, non. Aza reconnu. Aza reconnu. Serre Lombongo. Hein? Serre Lombongo. Tanga lisusu na. Bon papa, OK, bango nga la génération na bango tena edokas. Donc yo vi na osemi zo mibala bato. Donc tout se comprend bien. OK, nga na lobia, nazana posa aux la première femme te. Nga funa star. Nazala nga coup pour nga, nazala 5e, 6e femme et ça nga bien, pas de contrôlation, pas de contrôle. Je suis à l'aise, je fais ma vie tranquille. Voilà. Olobi na été to na son to rose là. Fallait na kenekin na kekinte parce que jour fallait na kenekin jour moi na abandaki crèche. Moi je me disais que moi na ko kende crèche na sœur nanga parce que nazo ki chauffeur. Moi je me disais ozoki chauffeur na poto. Ozo foot chauffeur. Musala na futa 800 € par mois. Moi na musala. Na on luka kutu gardien. Na tana awa na portail. Gardien. Oui. Na moi na musala ndi naza boye na pave nga ko kosa musala na ko kamisala ebelete nga ko ka ndambo. Pona za makasi na musala na mbeto na ke sa sima na buka mkote. Moi musala za. Donc voilà, donc c'est pour te dire qu'il fallait na keneki. Moi la tanga bandi crèche. Moi je me disais que tant bana ba kenda crèche fallait que na sort pour na ngana kende pour 6 jours fallait que na sort na aketi na crèche le jour non kende le lendemain na eu mail que il faut papa naie ou maman naie les a premier jour à accompagner. C'était ma raison na annulé. Donc qui ne kufite qui ne za nango na mukanda na sak na mukanda qui ne za nango Dubaï bo Dubaï voyage à Dubaï fallait na kene Dubaï ezaki na frère na ngate ngate mo tanzo visa eza mbana ngam tanzo nga visa assurance biloko no sto mbana ngam tanzo kinga ce que papa le binanga ke to changer nga la sala nini une femme doit être soumise une femme doit écouter. Oh yo ba soumise à côté. Non 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 nga tuni yo posa soumise makasi ah grâce auto na TV tuna bato to ba leka ba webso soumise peno to rapna une femme exemplaire soumise papa lobi hôtel on a réservé qui hôtel ango comme si ce qui appelle ça qui numéro à carte té dans hôtel ango ça na ko voyager bongo té papa le reporter non ça né je report on a reporté donc tous la ka ba confinement ba voyager bandé ba voyager bandit to biso rappel tout na confinement pour to s'entendre bato baranda biso libana mboka to na ba venanga bigantsum baza libana mboka tozala ba mama Philbertine Samba baza libana mboka tozala ba Vatumba na kata Vex grand prêtre bomba libana mboka bato la biso na Paris tozala ba Cyril Kina Fumu Kimbango monsieur Yoji monsieur Moskino Cyril Kina merci grand frère et puis Douve Moine pourquoi pas la nouvelle collection à bière des stars grâce Mbizi internet mikolo ezolo beloni pour l'année 2021 marqué ba confinement tout côté na ba confinement musala etambola pena bien te internet c'est eza rola la ba invité ba le kande tondo kanate pour no internet mikolo niki nan akonda boye non niki nan oyebe nikite liberté de choix tena émission non non le balo combo mais eza réalité à vérité ko finga be mututé s'il te plaît fingite papa na to ko fingate aza taille 36 na boy tenga na taille 38 na leka na 36 na koma na 38 na lobika pour se repérer peut-être ko yeba niki non ayeba voilà niki tika ya banda na yo quoi m'expliquer biso faut to la TV oui niki banda na ngai hein mo ba la grande sœur nanga mo banda ngati mo ba la grande sœur nanga mo banda nga webite na ketchup non makamba vie familiale la bato couple la bato et grâce non couple ya bato couple ya moto vie privée ya moto te vie privée ya moto non vie privée ya moto to ko na TVT eza vie privée ya Falina mama bana na ye na mosi na ye non makamono yo ko tongo en plus que tina page non on se rappelle nga ko OK tina page non yo comme n'importe quoi comme niki on nikia bengi des choses comme ça bengi ngai na finga to mona numéro te numéro ni nikia bengi dio ngala ko finga nana abenga en plus na ba 6h30 ngako atini abengi ngai yango na bloqué kutu yango na bloqué yango 07 58 77 23 74 numéro aniki 07 est-ce que vous assurez na makambo loba eza relation mutu azape non eza pe relation eza réputation mutu bon d'accord na bombi réputation ngamela la cigarette non bonga la non bon yo zalaka nanga kasi ndengo zalaka nanga la mela cigarette to romela na moyi te na buto romela ah motamela cigarette qui pa moyi buto oko ape sonia batu miso batu mais pourquoi nous côté na via batu bon na côté te niki
Fali aza marié et pas Nana Ketchup Abou Pia Cécile. On a vu tout beta masona yoboni Chiba Chibambalo grand prêtre Chiba Chibambalo. Dernière émission on s'est rappelé bientôt na Yambako Boyakane accompagnant ko Chiba Chibambalo pe sembo te sora na biso na Belgique tanto moko bien calme logique. Boni basangone. Aza bien. Aza bien bozo sola ndako na to kaseke msuim to za kinga na kata palon. Aza bien meke. Ba réseau zani o toujours qui paraît que yo na yo simba souté. Non ba réseau comme toi batu tango bando lula mobala batu tonton batu frère batu ndeko batu tango linga qui est ne débit to kumisa ke partout to yeba ki position na ye le loto sukara ate na oza bien aza tonton mombo nga na bité na mibali nyonso yo la kisanga aza garçon oyo aza tonton oyo je m'excuse garçon pour aza mukolo aza tonton oyo nga na apprécier je m'en fous nga na la vérité moi je m'en fous hein, des 500 euros je m'en fous na la vérité na réalité maya sika na wana maya sika no so pas oza bien koleka so oza bien pour oza bien koleka chiba y a pas de souci to yambi nga na yamba babo frère nyoso nga na ndeko na mobali babo frère tout na yo na osa témoignage na ba tuto la kisanga chiba na mone muto akokoka yo omena yibal non na yebiko mais chiba ça qui bien pour na pourquoi au foot ma bé pourquoi foot ma bé au foot ma bé ça qui bien pour na yo sur yebe ke bo ça ni bolingo ya ba moi so bo yebe ke bo ça ni bolingo ba moi pour ni o ninga o tient na réseaux sociaux papa asa mais que claircir biso asa bien je le salue là où il est asa bien anniversaire ne auto les ni vidéo au c'est ni vidéo aux gens méchantes aux âmes méchantes c'est les ni vidéo mais Chiba a contribué tant pour na makamna donc c'est caté pourquoi aux mona batu o utiliser après son dollar ba frère na ngai ba anniversaire bango leki ba bona ba Chiba frère noté aza moto a contribué moi 6 mois c'est 6 mois na pese mbote toza na internet manager na ngai lobi makama mibali lisusu te to sola no ba litende moi si on comme lesbienne hein on comme lesbienne nanzo tone mibali kaka faut moi si photo show na lera une fois na journée pour na batela taille yo na salela ngo pour na mibali balinganga libumute taille normale comprendre taille ba star na salela ngo pour na mibali ngake vous allez lesbienne siko ojo to suka ni wapi po chiba beto beta kitna yamba kiyo na tuna kiyo chiba o bo suka ni wapi o te libala suka libala somoni libala te omoni bago ça fait 2 ans 3 ans 2 ans na ta bago il a signé voilà. Donc, c'est bon. Mais m'expliquez pas toujours là que ça bise le toujours comprendre. Donc, mais si vous n'avez pas d'autres non question internet ceux qui n'ont pas ya mamba femme mariée. Un autre membre internet. Pour ça, yo l'habitude sur la maman internet ça fait longtemps internet grâce. Bientôt ça va 7 ans mais yo trop ça va 15 ans, va 10 ans. Bah 10 ans, 11 ans hein. Il y a un autre côté na yo internet à ne répondre bien sûr tout le confinement tout ça et répondre à évolution exact internet et promettre encore nga yebita internet mais là comme on Nathalie internet l'opier Nathalie film boy comme on ce qui ex moi c'est ya Staramboka comme on a dit au télémission était moi c'est moi boy ex moi c'est à Staramboka comme ex mais ma vie privée n'est toujours gracieux et bon tout ça ma vie privée dans internet mais c'est tout ça né yanga olobe là on peut na check internet voilà ngolo basco yana kala lingina lo Staramboka moi c'est moi boy ex comme on est hein mikolo ba ex ba tomboki mikolo ba ex association ba ex ngande leader na bango yo leader ba ex franchement au moment combien de musiciens la vie no musicien congolais ouais c'est le au fond avec mon thème mais yo bien leader ba ex ya ba musicien si go tant que vous leader c'est un chaco qu'on a bimana musicien dans la TV ya au moins na parcours na bon c'est l'autre musicien yo mo loba selo bimana nazala te éclaircir ngo bien selo na bimana ye nazala grâce mbezete na ye bimana na Afrique nazala son libélé son li soko tout ce qu'on comment toi na TV micro batala rabiso s'il te plaît non mais comment la ba biloko ba mère batala rabiso on est s'il vous plaît
yaya selo ayebaki nga nazalaki na biloko le wala selo ayebaki ozali mwana moke c'est tout oloki otala ba décompte nakoza mpe mwana moke me nazalaki na biloko oyo ozalaka mwana moke ntango ozalaki selo ayebaki ngai baparent baotala biso baresponsable bandeko ayebaki nga nazalaki son ndako son voiture son mokanda son mwana nazalaki na eloko te ezalaki na part selo nazalaki mwana moke banda mete nakoma Grâce Mbizi la sexy Fabricas maestro aloba na nga bangi po wana mupe kasi nga natangi kombo na eti te na bangi na kasi mso vérité te nalobi boye aloba na nga po ye azala master na nga avant nakoma na banobima na camarade na ye moko boye avant nakoma bangi avant nakoma chroniqueuse efe bamana topesi mbo te ntango alongwe na epai ya wera tobandaki kotraine ensemble na banobima na camarade na ye abala déjà koma bana na pesi mbo te na ntango kombo te donc na banotraine na Fabricas tu vois donc toyebani kala maintenant tant la comic chroniqueuse alobi na nga conseil moko alobi na ngai kobima na biso bamusicien te na nga mpe na miti na kati conseil na opesa mpo okende mosika po soi-disant bamusicien bazwaka baétoile soi-disant bamusicien basalela baétoile mais comme si olingi étoile no ezalaka kaka conseil à Fabricas maestro tant que master apesa nga conseil wana donc voilà Fabricas aza mokolo na ngai inane tu vois donc voilà Fabricas a aussi 34 ans, on dirait. Non, Fabricas 34 ans. Moi j'ai 33 ans. On a l'écart de une année. Bon, ça reste à faire. Bon, ok, bref. Donc voilà. Moi, na carrière, depuis na comme Grâce Mbizi. Pour na constater na zamitomante na bima peut-être na 2005 kaka. Na carrière na mais à part Céléo. Mais ça mon cœur parce que na ça plus de 10 ans na carrière. Bat moso so basal ba 2 ans, ba bimi na mission nyonso to balali bango. Eza avantage pour na nengo remarquer. Mission ko la ngate pour ngala makama ngate fona fula mission ngala mbongo na million na voiture, na pavillon na nyonso to mission ko la ngo fele poani. Ngapona na succès fona fula mission na mission ni na lekinga na succès. Eza avantage comme madame musicien. Pas musicien arolala parce que tozana bandeko mususu babani musala osika. Donc voilà, faire apesa nga makamga pe na pesa ki makamna mo savoir na déjà na yebana ki déjà. Deuxième mission bimane zalina. Deuxième musicien na wuto na sali na ye. O bimane. Ko bimate. Yo bimana des musiciens. À part Céléo. Makamusala yo lingi trop makamibali hein. Bon toke mama musala. Voilà, na sali na faire, tant na sali na faire deuxième musicien na sali na ye ezaki fallait. C'est facile pour yamba fallait. Bon, c'était facile par rapport à quoi? Fallait azaki na Côte d'Ivoire. Ce qui me remet moko bimaki na Côte d'Ivoire, fallait boy ba lukisa ye soki nini. To sola qui na fallait à partir à Côte d'Ivoire, to ça l'émission tout. Ezaki très simple. To pesa ni renouveau na la Concorde, so botal l'émission dans ça qui pour émission na ça kana fallait. J'étais à l'époque toute mince. To ça qui na la Concorde na facilité to yeba na quitter. To ça le pesa renouveau na la Concorde. Fallait kuta koma ki avant nga webinga zaka mutabareta. Eza makamba kala fallait kuta koma avant tant to ça émission na fallait ba faire gagner batonné nyo surtout à bureau ba lobi o fula petite abimana ferré o ça na epona nini tiko chef faire gagner na makambo pour no chef grâce na otaka comme ça na ko ça te bon faire gagner na ko si na la vérité faire gagner moto na ngati to beba na la vérité pourquoi ko la nga vérité te faire gagner le bina faire gagner na ya boni bango nyo surtout baboma balbi o ça l'émission na petit wana za le côté o ça l'émission na epona na bimana ferré boy akoya ko triquer tout. Mais pourquoi tu n'as pas pourquoi botal l'émission na sala na fali entourage na bazala kité à l'époque je connais on a volonté à fali moko voilà fallait à sala émission malgré ba boma kinga kande zaka bankadi akaka ba boma ka mais fallait sala kinanga to sala émission ata moto moko te ayaki tant aussi c'est émission de ba boni ba ye ba faire gani ba ye loko na loba no na tangi ba kombo pisaka na consiste yo e biso ba la fait gonde mutu na quand même fait gonde mutu na yo e bika fait ka chiope po kuna a chiope po kuna trop boni buso ba na TV. Oui, mais fais quoi tu veux pour notre trop. Mais le pas pour tenir na lobi na bandeli bonabi tu première fois na yeba fali. Nga na yeba ki na rapé faire gagner te nga mo ta présenter nga faire gagner de fali mo ta présenter nga faire gagner moi je connais pas na yeba ki faire gagner te na zo tanga ba comme na lo bana e ça médiat faire gagner hôtel faire gagner avion nga to sola bien ayebi ke petit lo ba nga yeba ki faire gagner te na yeba ki fali te yeba ni pona musala na lobi no tant to sala émission et ça na YouTube au moins na staff ne bazala kité fallait que ça la émission toujours moi et le staff moi que monana mais au moins le staff ne ba sakiti ba kima ki jorango dans la cette émission là voando na suka wana ne ba faire gagner ba ye pour émission c'est là qui déjà faire gagner na soni wana absolu singai pour monique fallait il est pas de genre que bon moto à ça non on comprend non il est professionnel. On se comprend. Là, t'as raison. À l'époque na ferré c'était pas son problème c'est ça qui na ça musala na point barre
Voilà, mais babomaika fallait au foulaye, à ça et le côté, au comprend qu'on diminue. Tu vois? Pourquoi mon kilo bonheur va toujours que bima na ferré? Problème est à azaka na eloko zanango. Bozaba ndenge boko. Donc, bref, donc c'est pour dire que dans cette émission na fali, batone bazaki te tant na sisinde émission na fali. Batuna baye tozaki na bar wana à l'époque na Concorde baboni baye na soni wana tellement ba monaki ke na fali te se familiariser qui déjà parce que fali les cool tu vois te familiariser qui te comment solo tout ba on peut continuer na jeu ba moniki fali adopter nga après te comment kanga ba photo te comment solo tout na yeba nde ba faire gagner à partir émission wana tant aussi ça émission. C'est bon. Merci grâce Misito Zelani n'a été. Dans la sisi na fali après na yambi wera na héritier na limba kamo limba kam. Voilà. Bango no surtout na 5 bango. Nana sankara si je me trompe. Voilà, na yamba ki sankara. To pesi we wa pembote, to pesi we wa mbote sankara den kuta. To pesi mbote. Ya, bato mususu baleka kana batatami. Yo lekate. To comprends. Na ba chance na tilelo. Na ba chance na bangenge tilelo eh. Assure. Aux assure. Oko sa conscience noté un jour tout le monde veut ça témoignage parce que tout le monde peut battre ça ba témoignage. Bato mususu sans moi na sonda ko sans kana sans voiture sans mobile sans eloko. Kosoko space arati. Ngana pour la mobilité. Ya. Tana lobino ke fala na ke Dubai na ke na taki visa na internet na ke mobile to mobile bozakali ndako moko mobile na. Ngala boy na mobile ndako moko na boy na nga. Ngali ngina vive boy mobile na ndako na ndako na nga. Ndako na munene boy. C'est bon. To retenir nini? To retenir nini? To komina suka. Snete. Tout balinga ngai. Mbote na Daniel le manager na nga na pese mbote to sala ka musala ka ndenge zala. Ete oto zilani. Abeda Chou, patron Bogos. Mobile bata Sonia Pembe. Abeda Chou, na pese Sonia Pembe mbote. Quand c'est le bibo on entend comme Sonia te. King's Love, to pese mbote King Love Abeda Chou. Soule Kauka par Zuzu. Mais tout pour mon Abeda Chou ça qui faire gagner. Ato wangani faire gagner pour la fali mais ndime pour na Abeda Chou. Ndime pour na Abeda Chou. Pour mon faire gagner ezaki pour mon Abeda Chou tout royo. Ezaki faire gagner mutame makio. Aussi c'est Migo ebi toko bunda na émission. Mais vérité tu as la vérité. Miguel. Bon, c'est une question, c'est faux, c'est faux, c'est vrai, le frère. Yo lingi faire gagner. Mais ça tonton moi sur la bien. Na benga faire gagner. Pour combien on faire gagner? Combien yo ba vérité. Ah, tika buzobe. Donc Abeda Chou benga kio, abiso yaka. Omona nga muke. Abeda Chou benga kio. Omona nga muke. Ba oui le toka. Mais na tout Abeda Chou. Abeda Chou na mbo. Ko cité, on ko cité va avantir. Ah, Rotano tel. Katiko. Merci Fatou Mananvex, grand prêtre Bigantsumbu, grand prêtre Cyril Kina Fumuki Mbangu ya forme. Venanga Kelly Tsumbu, OGEPS de Paris. Maman Philibertine Sama, moi si docteur Sama, merci Daniel Biongo Sola, merci à tout baza connecté branché Roi Bilama Angola, grand Calégoire de Sonama 700 clim mon ami. Merci à Nokoto.